comédien, on a moni plus de 1000 comédiens. Nebe to kasa so ba kenda toujours bazala na poto. Cimetière. Bazala wa. Vraiment. Mais nous vivons bazala bri na za mère à 4 enfants. Aoli a kitoko yé. Na poto peu importe social la France et kita mais aoli a kitoko. OK. Likolo nango pe a déclaré comme mère célibataire. Femme seule. Ata futa ndako $1000, lokola za femme seule akofuta yango na 600 700. OK. Akofuta yango pe 500. Soki peza ba quartier moko rekila akofuta yango pe ba 400. Très bien. Vous comprenez qu'il y a tout ça en Afrique, tu es vivre en Quoi faire? Ton amour là, ça va me servir à quoi? Tout ce que tu vas faire pour moi et que ça va pour s'honorer, et ça pour honorer. OK. Parce que bon, Nero va pêcher à Gianni. Et ça, on est à Gianni. Ça n'a rien à voir avec Gianni. Parce que mon thème, maman qui a la brune, comment me dit quoi? Et ça, mbongo balinga ba sala Gianni. Ba lukele muto akokani na ye, ba mimisie poto, ba mimiye na Suisse, ba mimisie poto, ba mimiye na Londres, ba mimisie France, ba mimiye na Londres. Ba ze belé. Lisanga bomango ba sangani wana. Ba ko sala ngote. Mode défilé ya ba bilamba ya ba couleur ya ba sac ba sali wana. Ba ko sala ngote na kiviva Gianni. Souffrance combien Gianni sa mona neo. Nana yebité wana droite la brina kabola Gianni na famille na batunyaso rabina sepa ya kabola so ba bima bena bango be Gianni kangiso ennemi ya pa moya ko soye tout la brina kabola Gianni na batunyaso to bando eba makam na bango te mais na landika ka le même mutu moko na mikoro mutu mususu vie Gianni anyo komi na maboko mwana mbalo ya mwana mwasi mwana mwasi bando sala ya Gianni mwana mwasi bando mais c'est que vous allez qui au courant. Internaute partout au la biso na kata JK Télé News balobi bo s'abonner massivement bo partager bo liker parce que awa ne ma information en temps réel bana JK na si bouton bo ta Aurélie van bo koseka la vôtre nous allons toujours wana JK po na ngeza déjà no ndaku na kota kandé na lingi na ya kandé na lingi Aurélie van na bino toujours merci mingi na ba partage na bino na ba live beaucoup plutôt na ba like beaucoup salaka et que ça là vraiment bien ma casse tout ça on a to kolobela toujours makambo actualité balobi quand l'actualité se présente on est obligé de travailler et de faire des analyses par rapport à ça maman et comme on est artiste et comédien bah tu vas perdre mon qu'on a bango biso pétant que ba congolais to perdre mon qu'on a biso wa ça dit artiste munene wa c'est ça biso na ba film na ba gars tout kolobate et ça la biso vraiment bien makassé pour mon a Gianni Faye ndinga kufa ki ba cercle nekara ndenge zo kende rapatriement na ngene zo salama et que ça la vraiment passer makassé nazanga moko te na platine na biso ya lelo nazana JK de la presse molobeli en tout cas na si ba abonné à fidèle ya JK TV News bo meki mpe ko seka bo sepeli parce que bo yebi déjà que tant JK yaka makamba bien et ça la kanini et yaka na ye ilongo to zana awa to meki mpe ko solola nde makamba ngo ezo kendele to mona ki lobi na bibilili ndenge kora Gianni ya artiste na biso Gianni ba exposer ki yango na poto bato baleli ba comédie baleli na mawa passe na motema ndenge makamba ngo ezo kendele ndenge ba kosala bascal pour comme la biso penda awa en tout cas Fabrice Man derrière les images fongwa na plateau na côté directement jusqu'à de la presse to meka mpe ko solola ngo na opembe JK bonjour. Bonjour Aurélie Vangou, la mère des garçons. Bonjour Naba Étoile Nanga. Bonjour Naba Moura, bonne musique. Bonjour Naba Tutu Balingaka Jika. En tout cas, vous êtes belé. Merci beaucoup. Na Ricky Nemayala, na Londres. Bonjour Nala Didi, depuis Londres. Bonjour, en tout cas, bonsoir, na honorable papa de papa Joseph Magloire. Bonjour aussi, na Batutu Balingaka Jika. Bonjour, na FT, boss depuis quelque part. Bonjour, na Fabrice Man de la Sima Caméra. J'ai oublié qui. J'ai oublié qui. Bonjour à vous tous. La diva inspecteur.
De tout Bolinganga, je vous aime et je vous adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jika. En tout cas, Jika, comment on a dingue matanga, comme il est dans le site, nous a informé, tout le monde a pu balayer ça, ma peine Jika Télé News. Dingue rapatriement, encore, il y avait une abisso Jani. Faille ndenge zo sala ma to mona kilobi ba exposer corps na ba comédien ba ba laxi pena bolingo ndeko na bango ba lelie na passe na motema kozanga vejani na ndenge ya kufeleli kokamwa mpesali 15 ans na poto sa mukanda. Et ça que de Jika. Bon, na kabula na émission na deux parties parce que na bi que to melaté parce que na autre travailler les sous. D'abord nga mascara nyo so sala mana ba comédien wana et tout amir et les kanga. Pardon? Mascara o esali mana ba comédien et tout amir et les kanga. Jiko lo beli mascara ba comédien bana souci. Mascara o et tout amai pa ba kon. O les kana kuna et tout mbundu nanga et les kana. Et là o mo kote esali mana poto na o muna ngo. Vidéo ko la kisa. Jani tango la brina boaka ka eli banda. Jani yemo ko azo filmer na malili. La brina boaka eli banda ko boaka le biloko na fenêtre. OK. Ba comédien on a moni plus de 1000 comédiens. Ne be to kasa so ba kenda ki zoka bazala na poto. Cimetière. Bazala wa. Vraiment. Mais nous vivons bazala wa. Na autre ça la live plus de 500 personnes na TikTok. Bazala wa le même chose on a le ben na TikTok et on a zo ba a. Bokoti kala ko convaincre ngaité ata mon kolomo mon côté. Ça c'est un. Faut la côté na développement et loko. Très bien. Bako yo sko jiko ba convaincre on a nini. Yo kama mama. Lo ni basala. La brine tango bengani jani. La brine tikali azaki déjà na mobali na ye. Azuize mais ça la combien de yo za maman déjà de façon. Vraiment. 9 mois. Ce que ça jeune fille ça 8 mois et quelques semaines. Ba misu ba kenda kutu 10 mois. Le temps au bota mwana koma ina ne. Akola pour ça. Donc ça veut dire que jani asalaka libanda ina ne dimi. La séparation au depuis ba bokele biloko libanda. Likola ko bokele biloko libanda wana tata jani ayoki yango akoita so akufi. Akota mabele pona likamwana. Pour étambola réseaux sociaux mobimba na yoka kangote na yeba kangote. OK. Mon Dieu, nous sommes informés. Muto théâtre nini o atombola ki musapi kwa yede jani. To ucho yoka ba voice à la brine. Azolo ba faut bango ba pesa nga merci. Na? Ba pesa yo merci. Parce que tango jani azanga ki mbongo kufuta place ya banda kufanda. Ya sala ki mabende nga zongisa ki jani na ndako pona koloba keno aza papa bana zonga chambre moko vide zao. OK. Est-ce que Makambona besoin analyser ngo? Donc ça veut dire que notre Jani azonga ki na maboko ya la brine c'est parce que Jani azaki na makoki soute. Jani a comme na soupe. Ça veut dire que akutana ki na ndeko moko boye apesi moi chambre to système a poto ndenge zala. Chambre wana yo za na adresse te. Nga mukolo adresse. Futa nga mbongo kura, futa nga mbongo gaz. Futa nga mbongo mai. Futa nga mbongo chambre. Sko Jani makoki wana ezala este. Musala malonge zate parce que ça na identité ta na papier te. Butala mbangia mobali wana zaki muto soko ye na moi restaurant aya apesi hamburger. Vraiment. Musala na ngona parce que zaki na papier te. 2 jours 3 jours so la police etimbeli azonginda kwa fandi. Tala de grâce souffrance mon mobali a souffrir na comédien ni na koka koloba ke no fie auto benda. Vie auto longole na France. Vraiment. Vie auto longole na France to même na Suisse. Vie auto longole ngana na témoignage. Mutalongola mutu na États-Unis pour la souffrance via quartier Barubo. OK. Alongola les États-Unis na passe. Après 10 ans sans papier ça ni ça côté ngana. Abi ça suffit. Vieux tozana bango na quartier bien. Alongola les États-Unis Londres. Très bien. A berger nanda kuna ye. A côté Sengun. Lelo mutu wana za na passeport rouge. Ta siko vrai amour. O ba comédie fa yeba sala. Est-ce que beaucoup misco place ngana za? Bana quartier. Et là, on est basali. On va aider mon ballon. Aidez-moi vivant. Tu aimes Jika. Jika parle bien. Jika yo côté, on a côté, on côté. Tu m'aimes. Aide-moi. Vivant. Aide-moi quand je suis là. Si aujourd'hui, que Jika ne plus là, qu'est-ce que tu vas faire? Ton amour là, ça va me servir à quoi? Tout ce que tu vas faire pour moi, et que ça va pas s'honorer, et ça pour honorer. OK. Parce que bon, Nero va pécher à Jani. Et ça, on est à Jani. Ça n'a rien à voir avec Jani. Parce que la montée, maman, qui a la brune, pour moi, midi, pourquoi? Et ça, bon, balinga ba sala Jani. Balukele muto akokani na ye, ba mimisie poto, ba mimiye na Suisse, ba mimisie poto, ba mimiye na Londres, ba mimisie France, ba mimiye na Londres. Bazé belé. Li sanga bo mango ba sangani wana. Ba ko sala ngote.
mode défilé ya babilamba ya bacouleur ya basaki basali wana bakokosala yango te na kiviva jani souffrance combien jani asamona neo nani ayebi te wana droit te labri na kabola jani na famille na bato nyonso rabi na sepa ya kabola soko abi mabe na bango vie jani akangisi ennemi ya pa moya kosuwa ye tout labri na kabola jani na bato nyonso to bando yeba makambo na bango te mais nalandi kaka le même mutu moko na mikro ya mutu mosusu vie jani anyokomi na maboko ya mwana mbalo ya mwana mwasi oyo mwana mwasi bando sala ya jani mwana mwasi bando mais c'est que ozalaki au courant malgré l'abri na kabola ka jani na bato nyonso soki ozalaka au courant na makambo c'est koyebaka qu'est-ce que tu as fait. C'est ça aussi le problème. Et là, on est ça pour les bons, on est là, makasi boye, netika bokangama. Wane za mawelisa ya internet matalana. Ok. Tena kala tomonana. Na luka mo abina nga moko boye na benda mbongo bana na soma mo ila mana na sika mawelisa matalana mafungula u groupe WhatsApp to bando benda ma cotisation ikolo na ngoto banda welela mama Denise kota likambo mama Denise akoti pe likambo ebembe yakate sikonyo so bosali wana eza pona wana nani ya janite ata bokundaki na poto 100 roi elinge saleleni elokote ils sont censés s'akende déjà ata ndenge boye et saleleni kote kwa okota pe kama bili mabele pe ya nini vraiment 16 ans na poto akendaki na makolo zongi koli jika komona siko pasi wana mutakindaki na makolo na ye moka kosala ba frère balolendo na ye azongela biso koli boye jika. Pour moi, c'est une douleur. Il faut interpeller ma bébé. Ok. Faute ya basi ya poto na mibali ya poto ça partager. Parce que poto ça na ba réalité belé. Très bien. Il y a des hommes irresponsables, il y a des femmes insensées. Ok. Vous comprenez? Les hommes irresponsables, il y a des femmes insensées. Réalité ya poto ezandenge na kini boité ma chérie. Ndenge na fanji boy. Ato ezala locataire. Ezala propriétaire. Na futa mabeli ya leta. Na zeli facture ya kureya na futi kura. Soki na kufuta nda, soki eza yanga moko na fanji, soki eza ya bato na futi nda kaba. Na ebite ndenge ba facture yaka ya mutindo na mutindo te. Vraiment. Na ebi kaka ata na minute muke, climatiseur, cuisinière. Kaka na minute moko wana. Décongélateur eza branché. Na ebite o ba koyela nga na fin du mois na futi. Ok. Likolo na ngo soki ata 1000 francs mati na lobby. Déclaré. Ata 1000 francs mati eza photo. Alors réalité à poto eza bizarre. Mais basi à poto ba détruire ba vie na bango likolo ya mbongo ya bana. Ya ngo fungola pe matoyi mwa muke kote ona pe na otimbisa bino. Ok. Bako ka ojika. Mwana mosimboko boye alobi kana besoin to bota yaya. Tekela ye mwana. Ndenge nini? Tekela ye mwana po yo pe bénéficier. Ya kotikala peu importe pays aza président mboka wana oyeba ye okota na liste sociale pona libela tina ndenge bana ne ba okoksa 18 atekele mwana magoda seleki na voix magoda seleka pesanga 2500 euros pesanga 3500 euros avant magoda seleka teka mwana pour mwana na za bénéficiable pour na yote lokola za bénéficiable pour na yote teka ye. Ok. Ba omo ba ibi ke no ba omo ba ibi ke baza stabilité. Mumi moko ba lingio po bo taneka mwana. Yaya tekela ye mwana. Ok. C'était mes stages qui déjà bon. La minute la brille na za mère à 4 enfants. Aoli ya kitoko ye. Na poto peu importe social la France et kita mais aoli ya kitoko. Ok. Likolo na ngope aza déclaré comme mère célibataire. Femme seule. Ata futa ndako $1000, lokola za femme seule akofuta yango na 600 700. Ok. Akofuta ngo pe 500. Soki peza ba quartier moko rekila akofuta ngo pe ba 400. Très bien. Vous comprenez qu'il y a tout ça en Afrique, tu vis mon voilà. Mais comment la vidéo la brine na mort qui va boyer à kota zole la zo fukama papa ya bana na ele bazakinda komoko malgré on se komejika. Mais est-ce que ça qui est important batika et puis musika bon ba pousser tete amona mobali afanda na ya bota na bana ta na cercueil be pour na ko rendre et dia noki mawa jika malgré tout mabe oyo toujours condamné des jours au lendemain mais comment na quand même jika mutazaki na mobali ninda komoko bocha epinda en dehors loko ata monguna yango boy il faut batikela ya te c'est pas ça mon ata à rendre dernier hommage na vie Jennifer quand même Fabrice Mande zoumelenga place à lobby ke na olela ka pona bana
wakela ngango chela ngango na tak na yokela ki mawa metango na yoki kana olela ka pona bana OK mbala moko mawana na bwaki yango na maya ya njili vraiment olela ka pona bana bendela nga pesa place wana na olela ka pona bana dans lakisi naturellement anani a hypocrite te asaleli bino sambla ya jani tozali na biso ofanda na biso na pasi na bisengo bokola bana na biso na pasi ya jani na koloba te video esela kisi likolo nango siko kiye kokota tango bato po bato babando filme bato na ye kiye peza ye kokota abotika nga na olelaka mpona bana vraiment olelaka mpona bana mais amour bien neti nga jika na kufi siko oreli azoya skoleri bazobenda ye bato bazobenga oyo mpusana awa ozala so na jika te yo te naolelaka mpo eza motuka toyebana na ye enfin suko zwa kalangage wana enfin c'est ça non oui enfin donc eza te kie naolela jika na pasi na motema ke motu moto ozalaki tala kolela maxi na bato mosusu zwa kolela ya na bri maya miso ebima te vraiment maya miso kolela te osanti kolela ya krokodile miso kapu lokola moto atikaki makambo Jika de la place miso nini kamu on tika makambo en suka il faut comme sur relevant yango wana jika moto akolela la place na motema ke amunisi mobali ba patron na bon mama miso ite maya miso ya te adefia ki yango na miso pwaka loko mtu peza balesa ikindoki la bri mingi sanga mais na oloba makambo eza très important na lobaki yango na TikTok batimi ba conseillers toyeba bino na ba matière ebele très bien mais bo échoua na toyeba bango na ba matière ebele na réseaux sociaux mais ba échoua toyeba bango na matière ya kimenga a échoua très bien toyeba bango na matière ya penyel lelo koma mo penya batache ebele ne longi échoua toyeba bango na matière ya mamundele bazo continuer ko échouer dossier nyonso ba conseiller à YouTube na internet ba kota échouer kaka vraiment tu as raison hein bo pesa mwana mwaso conseil avoir jani akota mabele mwana mwaso acha makoloni na kin Chika na modèle 20 ezoleka na Kinshasa ozo conseiller penda la mbina chama kona Kinshasa olandi maloba famille jani ko wa jani ya lobi ko émission eleka na jika lelo le 27 ko wa jani ya lobi avant jani a traverser l'aéroport cérémonie salem OK na miso ya ba caméra nyonso kozala wana basala ki déclaration pour cela ba inviter ki tout le média ba osala le côté soki zota mwana bango yete ba tous les basakata ya mboka bazao yo la ndeki yango te na ngona TikTok ya ngona tala molimo wa camarade na yote très bien bondo ka camarade na yote ba chat mena ndoki bakota mabele bachate mena bandoki bakuma maboma famille ya jani bayebi bana jani a potote croyez moi ba compter kutu bangote famille ya jani na minito ba lokwa ba vampire ba déclarer makila bikama makila siko ndeko sa vampire soka na besoin mena na besoin te oyebisa yeke bana moko boye baza asala ka video wana osenga na ningato bata théâtre bana poto osenga famille obaolela maya miso ekita makila ya na maboko na bango osenga na il faut yo osenga video face à face pardon face à face ala na mabele to monde biso sikoto ya ofanda mais ba mama bolimbisa c'est très important et c'est très profond hein tout ça c'est difficile hein mais sinon 4 bana wana mwana mwasi na chika ba akufa te me ba wakele sort OK uzana bino elanda bana wana voilà soki esimbi ete mpo ya moto ya makila mosusu esimba bano ye atangisi nzoto na jani mpo eza makila na bango omona eloko esalema na France etika l'histoire bato bazo encourage ye aya mpo ya nini asala eloko te asalaka video aseskize micha sikoyo moto oloba bongo jani ayaya na yo andeko na yo voilà papa jani akota mabele mpona likambo ya jani micha siko na place makila ya moto ala brine micha siko na famille wana
Quand on a autres, on va comprendre. Arrêtez d'encourager le mal. Vraiment. Moi, ça, les singles, il y a coula, na poto, à senga famille, on a pardon. La vie continue. Sinon, famille à Gianni, elle a la vampire a déclaré Makila. Ok. Elle a déclaré ouvertement. Peu importe les autres mois, avant le aéroport, avant que même na 1%, la brine a contribué. Très bien. Na lobby, même na 1%. La Bible dit, mais est-ce que la brine n'a qu'à est-ce que on les a payés? C'est ça le problème du cas, il y a un souka, pardon, et on mis pour chuter, n'habiter. Le message n'est pas lancé, bah Jika TV, balandi, bah abonné, bah étoile, non, y a Jika TV News, lancé, bah mon message n'est pas ce que on met dans la souka. La vie à couple, il y a toujours des problèmes. Très bien. La préférence, les gars mobile à la camarade na yo, qui a la mobile. Ok. So bali camarade na yo, vous allez moi c'est singo koleka ou abali millionnaire. Très bien. Vous allez moi c'est singo koleka ou abali millionnaire. Bon bali pe, les gars moi ça la camarade na yo. So kaza camarade na yo, vous allez moi c'est singo, vous allez mobile singo koleka ou abali basi qui to konyo so mokili ou balika. Donc cela veut dire l'amour est plus important que l'argent. Et le coup ma vie on a poto ya mbongo. Ok. Tous les deux côtés. Les à côté mobile, les à côté moi aussi. Mbongo ko boma vie. C'est tout mbongo abana et ko boma vie. Les à moi pas cité ma. Alors beaucoup se retrouver quand la station bon. Vraiment. Aux appels ya Gianni na minute au ticket ya Gianni à la Moussali. Pour ba ya Gianni belé na minute bana poto. La muka place ça. Vous love simba te aux amours aux mobile. Nongwa na kati. Très bien. On se retrouver. Et ça les coucher en Afrique, émission na biso. Bimana kati. Bolingo ba force à monter parce que bolingo eleki munduki eleki s'attendait. Mutu moko ta ko lo banasi amoyi asa victime lofte. Po bolingo kangaka mutu tout awa na se amoyi. Bolingo eleki s'attendait na force. Yango de quotidien ya madoni merci. Merci beaucoup Jika de la presse tant disposant qui toi yamba ça vraiment analyse so balandi ya Jika Télé News merci beaucoup kukuka. Majorité n'enga lobby à PCL ou surtout concernant actualité to PCG to zaki nango le lobo qui n'engi majorité lobby yango relevant on peut ça ka conseil les majorité to koloba vous en a poto vous en a Kinshasa bolongezo nyokola yo ils a fait démonter le kobima parce que o eza motuya ya bomoi parce que bomoi ils a nyoso na kati tandis que buliwa ils a suka ya moto na kati ya moki. En tout cas, merci ming na abonné fidèle à Jika Télé News, bozaki wana de près ou de loin. Merci ming na bino, beau contenu ko s'abonner de jour au lendemain et que ça là vraiment bien makasi, beau partager na ba partage na bino vraiment et que ça là kitoko makasi. D'ici là, portez vraiment très très bien et bye bye. À la prochaine. Bye bye.